Mbote, Nabino Bozuli Bakou ya Kolanda Bosolo na politique officielle sur terrain. Vous êtes de partout au Isika Bozouami. Bozali en Argentine, kuna na Amérique latine. Bozali na Vietnam. Bozali pesusu na Philippines. Bozali na Amérique, na Toronto, na Canada. Bozali de partout na Europe. Pourquoi pas bandeko bazouami na Australie. To bosani pete bandeko bazouami na île ya Islande. To bosani te bandeko bazouami na Afrika na Gabon, na Maroc, en Algérie. Pourquoi pas oyo bazouami na Afrique du Sud. Pourquoi pas au bazwami na RDC mboka na biso Congo mboka ilaka ndenge to mesana ko benga mboka nzambe bandeko nyonso bazwami sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo to tombeli bino bolamu mingi to ebi bien ke to kolekisa bangonga malamu na bino na puis na mwana mboka oyo ndimi ko kutana na biso nazali ngai moko te nazali accompagner na concert na ngai Ange Makanzu ezali bomongo ai Ordi Mobala ndenge papa sangwa mesana ko benga nga na compte ya magazine Bosolo na politique officielle oyo ekumba makana mwana mboka Israël Mutombo autrement dit papa sango nde tokiti lelo awa de ko s'entretenir moi ko betela bino lisolo makabetali actualité politique oyo dominer mikolo oyo na mwana mboka honorable député honoraire Nabiso ezali John Kolela zalibe moko ya cadre ya Union pour la démocratie et le progrès social parti cher ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali président de la République na yende to komeka kolobela onyo setali actualité to ebi bien ke lobby G7 groupe de G13 au bazali groupe à 13 personnalités à classe politique et à société civile ba remetaki na opinion publique rapport na bango après consultation na bango na niveau à classe politique pour na koluka consensus autour il y a animateur et puis réforme na niveau ya CENI ou bien de les commission électorale nationale indépendante pour na kobongisa ke maponami ya 2023 et salama na kimia pour que cette fois-ci candidat oyo akobima azala candidat oyo ako pesa sous confusion teninge tomoni na ba élection elekaki na 2006 eleki na 2011 et puis eleki na 2018 ndebongo tokei ko saluer invité na biso na mokola lelo ezali mwana mboka John Kolela ndenge na rappelaki bino azali cadre ya IDPS et puis député honoraire eli na parti ya Sud Kivu mwana mboka mbote na mbote ndeko Ardi na sepeli makasi ngape na pesi ba téléspectateurs nyonso à travers monde entier ya Bosolo na politique officielle mbote pe matondo mingi parce que bazwaka ta ya kolanda biso na émission na ba écran na bino na PCP Israël Mutombo mbote sikazali pe na compatir na situation oyo yela ki mikolo eleki koleka j'avais pris ça à distance mais j'ai sympathisé avec lui même à distance. En tout cas, vous êtes le bienvenu, surtout de vous être dérangé pour vous déplacer jusqu'à ce niveau pour que population mobimba ba congolais et sika bazali ba yoka makamboni ezoleka na mboka na bango. Et ça édifie aussi les Congolais oyo baza à distance pour baïba makambo ya mboka ezandengenini à travers vos efforts, à travers vos sacrifices. En tout cas, peuple congolais mobimba est très reconnaissant pour la qualité du travail au Bozo Sala. Merci beaucoup mon mboka. Dès l'entrée de jeu, question à Bicho Ezali, comment trouvez-vous la démarche? Il y a groupe, il y a 13 personnalités au Bazo Bengabango G13. En tout cas, merci beaucoup. Tant qu'on a eu un groupe, il y a 13 personnalités au Bazo Initiative républicaine. Parce que quand on a beaucoup plus débat et zalakate. Il est vrai que tous les institutions ici il faut débat et zala. Mais bino moko boye bindengeni likakuna ba oyo baza majorité, on ne cherche pas ya kokende ici ka raison ezali, on cherche à répondre à un certain mot d'ordre pour tailler les choses sur mesure des individus. Yango na sepela ki makasi na koyoka ke bande kona biso oyo ba congolais ba vrai patriotes, ba sangani, ba kanisi, bazui batana bango ba dépenser ba moyen na bango. Pour être, basala moins effort, ba proposer eloko moko o kozala constructif na kati na mboka na biso. Boyebi ke ba élection banda to banda ba élection, chaque fois après élection, olé ezala moment de pompe de joie et de retrouvailles, ezaka moment agressement dedans, basusu bazolela, basusu bazo sepela. Ezala bien te pesaka pe pasi. Parce que tozali na mboka to lingi mboka ke de liboso. Basangani batie makalisi na bango esika moko, ba pesi ba proposition na bango et pas chef de l'état pour être asala effort. Yepé na niveau na ye na niveau ya ba leader mosusu pe ba congolais mosusu basangana ba tala nini ya mabe ba intégrer yango plutôt nini ya mabe ba tia yango à côté na nini ya malamu tozo yango po ete to bongisa makambo ndenge mosusu. Alors ba proposition wana ezaka ba proposition mais il faut sikoyo de manière officielle ba to basangana ba débattre. C'est vrai na sepeli makasi na proposition na bango pour que élection présidentielle les à la deux tours. Parce qu'avoir un seul tour, il y a une élection par rapport à la configuration de la classe politique Nabiso et Gozalaka Mouboulou. Et puis, problème, il y a
problème mingi na kati ya balwa na biso pe na constitution eza réforme ya institution CNT. Parce que tout ça déjà ba réforme après chaque élection tout ça ka ba réforme. Le problème est la capacité na biso ba congolais ba homme politique na population ya ko intégrer oyo toyokani. Ce que toyokani ke ba élection il faut les kaboy. Il faut chaque témoin azala na preuve. Ce qui vous peut essayer ka preuve wan. Makambo ko sala te. Problème est que organisation oyo toza nango to intégrer yango pe to sala oyo esengeli. Est-ce que ba parti politique d'abord commençons même par le leader parce que moi je suis député, je sais de quoi je parle. Il y a une confusion na kati ya population. Mingi to kriaka tricherie ezalaka tricherie te. Eza biso nde to intérioriser système électoral na biso te. Mutu na mutu le commun des mortels na makanisi na bango oyo azui na bava ebele yende premier yende aleki. Or système électoral na biso elobi bongo te. Oki kozala premier, oki kozala na 10 000 voix. Mais oyo aza na 5 000 nde ba proclamer élu. Eza tricherie te. Nalo balikambo asei bandeko bazoko beta c'était na likambo asei que sei na élection 2023 iko za souté boni omoni likanisi wana. Bon, makambo ya sei wana il y a à boire et à manger. Parce que objectif oyo baluki en mettant le sei wana eza po été toleki na ba parti politique ebelé. Eza ba parti mosusu ya mallette et cela est à la base de certaines confusions ou cafouillages. Vous retrouvez le Kola Epai Nanga, dans la circonscription, il y a 3 sièges, beaucoup de 200-250 candidats. Mais si vous calculez à travers la République, qui est presque un continent, il y a 25 000 candidats, 20 000 candidats ou bien 18 000 candidats. Tout ça fait un problème dans la gestion de problèmes des élections. Alors, dans le but que, dans l'objectif de penser que ça pouvait réduire le nombre, il y a des candidats pour savoir comment gérer parce que ma partie mingeza ba partie à mallette. Idée est ma bête. Mais par rapport à la configuration na biso, na kanisi que le problème est à seuité. Problème, il faut ezalande ba parti politique. Il faut en amont avant que parti politique ait qu'une liste na bango ya ko postuler, au moins ezala parti oyo ezana un certain nombre de critères en rapport avec implantation ou bien nombre de candidats par exemple. On s'est dit que comme il y a 500 sièges au niveau du Parlement, pour que une liste ou bien un parti politique soit admis comme compétiteur dans la élection, par exemple, au moins il y a 300 candidats. En ce moment-là, vous voyez que c'est objectif parce qu'il faut à l'ouka, banane, membres qui soient des membres réels, au postuler. Parce que vous trouvez sur 500 sièges, tout ça va partir au 50 candidats simplement. Non, là, ça prouve que vous n'êtes pas implanté sur l'étendue de la République. Parce que le problème, il y a ça, il m'a bien engoué les années. Le problème est que je suis même 98%, mais à l'équité. Alors que base naie est voté ndeye. Mais ce qui m'a atteindre c'était par rapport à parti politique naie et que bloqué mais alors que na base naie population oyalingi alinga ki akende osala mosala na yakosala yangote. Deux problèmes c'est un problème nini. Na kati ya ba contentieux après élection. Ce qui par exemple parti moko et atteindre c'est à peine. Alors ce qui na kati ya contentieux ba membre na yemi baleto misatu bakwei donc akokende na CSA donc ba membre na yemi mosusu wana basi bazaja proclamé élu bango nyonso tout ba province mosusu pe ba circonscription mosusu il faut bakwei bango nyonso parti mobimba. Alors vous voyez qu'il peut y avoir un jour certains cas comme ça qui risqueraient d'être à la base de certains conflits que vous ne saurez pas gérer. Parce que moi je suis élu par exemple de Likasi, quelqu'un de ma liste qui est élu de Kinshasa tombe, à cause de cette conséquence ma liste n'atteint plus le seuil. Alors moi aussi je subis les conséquences parce qu'un d'entre nous est tombé. Alors tout ça, ce sont des situations qu'on n'a pas prévues. Voilà pourquoi na lingi que tous na ba condition moko ezala objective. Objectif c'est-à-dire quoi? Parti moko eza totieka ba critères par rapport il y a implantation, par rapport il y a ba membre oyo baza ba candidat, il faut bazala bato oyo pe critères eza important, bazo futa quand même ba pa kona bango. Parce qu'on prend les gens tout simplement du coin de la rue qui n'ont même pas le civisme, qui ne connaissent pas le civisme électoral, moins encore qui ne payent pas leurs impôts. Donc il faut quand même tous là bas citoyens et puis tout apprécier au ESA positif. Na kati ya ma proposition wana, tout à côté au ESA négatif pour tout kende liboso. Donc moi j'ai apprécié deux grandes choses, le fait d'avoir 2 tours des élections présidentielles ainsi que les conditions des partis politiques pour que ba accéder à l'élection.
Moi, mboka jeune kola to profiter le cause ali moko na kati de peste et que cash aux ali na coalition na FCC moi mikolo bote ki bongo kolekisa moi kozanga boyokani côté FCC to sola ki pena moko ya ba cadre ya FCC moko ya PPRD azali koloba ete bango candidat na bango azali kaka Joseph Kabila Kabange balingete Joseph Azonga lisusu na pouvoir na ngambu na bino pays de peste zoyo ka opinion mususu balobi ete 2023 et sengeli élection et à la tête qui na recensement balingi Félix Tshisekedi ake na glissement réaction na yo par rapport ya kozanga boyokani ezali entre bino FCC na cash pe lisusu na ndenge ba musu baza kosenga glissement et mona mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a glissé mandat ba élection ça la matin qui ne te comme na 2026 te nakoki ko soutenir eloko eza inconstitutionnel te na sali bitumba na banda politique depuis 12 ans une politique active eza lelo te na ko changer parce que je suis de l'UDPS eza lelo te na ko changer parce que Félix Ndé Mokonzi pour glissement ezala légitimité. Il faut ozala na bolamu na mboka avant d'être de l'UDPS je suis d'abord citoyen congolais ozala ya la moka ozala ya UDPS biso nyonso d'abord unité de mesure na biso au point dénominateur commun na biso eza mboka na biso Congo. Lelo toza na 2020 toza na retard na noté pour tolo baké faut glissement c'est comme si nous voulons faire un glissement de manière volontaire. C'est vrai, il peut arriver de manière accidentelle, de fait des impondérables oyo ezui biso que non, voilà il y a telle situation qui justifie. Mais ezala volonté na biso te to sala musala te pour être na 2023 glissement ezala parce que toza na bokonzi parce que situation wana to combattre yango pona ba FCC bazolo baké bango candidat na bango Joseph Kabila ou rien na koloba boyi il faut que bato balandanga malamu FCC azana droit ya kozala na candidat na yeto pekisi ete na 2018 bazaki na candidat na bango mais to battre bango te. Est-ce qu'on peut avoir peur parce que le FCC peut avoir un candidat? Mais candidat wana nani? Candidat wana il faut remplir ba conditions et ça na kati ya constitution. Yango nazo répondre bino. Citoyen normal. Yango nazo répondre bino. Qui n'est pas citoyen normal? Si vous avez 100 millions de Congolais plus même, tous pas citoyens normaux. Ils sont citoyens normaux à Zate. Ils sont mibeko ya mboka. Mibeko ya mboka, ce qui est lobbyé, yo oza sénateur à vie. À vie veut dire viagère jusqu'à ta mort. C'est-à-dire eza eloko oyo oko changer te. Bazo tuna volonté à monsieur Kabila te, eza constitution et imposer biso nyonso na ngai na yo na monsieur Kabila na bato nyonso ya FCC. Que baza aza sénateur à vie. Ce qui baye besa ki aza président à vie, akiko tika sala mongo mosusu. Te. Alors ce qui est à vie elengi kolobake jusqu'à ce que tu vas mourir, c'est alors que ces statuts là cessent. Alors vous voulez to lobana na monokoni ni mais baba zo défendre autrement. Non, cela n'empêche. Attends na kati tribunal ceux qui ba avocat ou ya partie accusatrice na mosusu moto na moto ko défendre na loi moko moko wanda. Mais il faut sikoyo biso population toyoka. Nga na yebisi bino na pesi argument na ngai. Balobi ke oza sénateur à vie. C'est-à-dire statut wana eza viagère. La seule chose qui peut enlever statut, c'est ta mort. C'est ce que bino pour comprendre yango parce que vous êtes journaliste. Donc parce que oza pelingi prof mbata zoloba ke non Kabila isengeli akufa. C'est ça la seule chose. À espérer. Bino pe vous appelez la logique. C'est ça la seule chose. Donc monsieur Kabila, pour lui, c'est déjà fini. Comme pour monsieur Félix Tshisekedi. Dès qu'il va quitter le pouvoir, il restera sénateur à vie. Bisopeto Kolobate qui après 2 ans, il peut revenir. Non. IDPS Babo Yango, Nangamba IDPS Bozolo Bake Félix, il restera encore longtemps que possible na Bokondi. Yango na lobby. Mingo ça la coûte allusion à Mobutu. Ba Mobutu ça la 32 ans de pouvoir. Pourquoi pas Félix ça la ta 50 ans. Yango na zoe bisabino. Toza na kata UDPS, nous venons d'horizons différents. Nous avons chacun une éducation différente de l'autre. De manière officielle, UDPS c'est sa personnalité juridique, aza na personnalité naïe. Ce qui ngaï na lobby oyo UDPS a lobby parce que UDPS a ça na ba instance naïe. Na kati instance à UDPS, ba lobby que Félix Tshisekedi a ça 5 mandats ou bien kotika éternellement ou bien ce sont les individus membres de l'UDPS qui essaient de réfléchir comme du côté du FCC aussi. Ça n'engage pas les partis parce que les partis n'ont pas encore fait une déclaration officielle pour dire que c'est ça. De même cas pour le FCC parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait injuste vis-à-vis de moi-même. Au côté FCC, bazo réfléchir à haute voix. Mais il ne faut pas que tout ça analyse moi publiquement ou ils réduire personnalité na biso. Trouver que vous avez un professeur, besoin défendre un diplôme na binoté, besoin de bailo ko singélité pour embourber la population. Il faut tous quand même na conscience wana que tous ba élite,
biloko otozoloba il faut instruire population. Ngai na lobi que na constitution bakokomate que ceux qui osa sénateur à vie okopostuler té. Mais ba condition oyo ba pesi sénateur étant donné que sénateur c'est un mandat qui est incompatible avec le mandat du chef de l'État. Par conséquent, ceux qui osa sénateur ou qui osa la présidente. Or il y a un sénateur à vie. Qui sénateur à vie wana eza volonté oyo batuni mutu te batuni Félix te olingo tikala sénateur à vie te. Balotuni Kabila te ke olingo tikala. Eza constitution mibeko mokonzi ya mboka et imposer chaque Congolais. Ceux qui olingi ozwa bokonzi osali na yo mandat na yo esili otikali sénateur à vie. Toko tuna yo volonté na yo te pona ni. Mwana mboka toujours ko bakaka na likanisi wana moko ya ba FCC abandité élection il faut que changer mode de scrutin. Alobi pona ye sengeli ba député bakoma ko voter mokonzi ya mboka. Boni yo banzi na likanisi wana. Ceux qui ont lobby bongo, c'est-à-dire que tu n'es pas allé à l'université alors. C'est-à-dire que tu es foutron. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Vous voyez que moi je suis de ceux qui disent que ne faut pas étudier en te trompant toi-même. Qu'est-ce que dit la loi par rapport au mode de scrutin? C'est parmi les choses qui sont verrouillées par l'article 220. Est-ce que Moutou Oyazana Maïe, le niveau Otozana Beta Kabaïlix, en qui vous posez problème? Ce qui est dit que l'Ikamo Oyo, article 220, et Boyke, tout changé en mot. Ça c'est de 1. De 2, Batouana et FCC, ils ne sont pas tous, il y a de bons. Comme à l'île de presse aussi, il y a certains qui sont mauvais. Nous ne sommes pas de saints et que les démons sont de l'autre côté. Il y a certaines choses qu'on trompe sur Kabila. Il est aussi ignorant, il ne connaît pas, il subit par rapport à Bakassi ou à Gamole Bazoloba. Parce que, bon, Bakani, c'est que Bangonde va la majorité en 2023. Bazo Kansanengi, on a parce que Baïbike, na tricherie au Basalaka, va tricher les sous-sous. Mais dans l'hypothèse où c'est la qui devient majorité, ou bien celui de PES, qu'est-ce que vous allez faire? De 3, quelle est la qualité des députés que nous avons jusqu'aujourd'hui? Vous avez vu les jeux des cas à vous donner. Il y a des gens comme Daniel Saff, vous voyez ce qu'il est en train de faire. C'est un député. Il y a des cas comme des papas Molière. Donc aujourd'hui, vous constatez qu'il y a des gens qui sont dans la télévision parce que je constate que la politique est devenue sale. Pourquoi ne pas avoir une élection avec un mandat du chef de l'État, même de 10 ans, mais une fois il part, pour ne pas le faire deux fois? Donc, moi, je vais voter mon compte en boca. Donc, ce qui est mandat est série à qui? Au lieu de exécuter sous soutien. Donc, comment on a glissé les sous, ça, c'est les sous, des ans, Nicolas honorable. Ça, ce sont des hypothèses. Les conséquences peuvent toujours être là. Mais nous partons sur des principes. Deux choses l'une. Entre topé ça, député à biso haute et qualité na bango, en un grand nombre qui obéissent au mot d'ordre. Parce qu'à l'Assemblée, c'est vrai, vous voyez qu'il va y avoir un débat. Mais, quelle que soit la qualité du débat, quels que soient les arguments que tu peux avancer, au finish, chacun a déjà son mot d'ordre. C'est ça le problème auquel tu as habité jusqu'aujourd'hui et c'est ça que la démocratie a avancé. Parce qu'il y a ce que si argument n'a pas nous dans le décor. Mais à la fin, il faut que nous alors, pourquoi même pas 10 ans? Même si on arrive à 7 ans, on se dit qu'il y a un mandat de 7 ans et un seul mandat et tu pars. En ce moment-là, ça nous éviterait de faire les élections 2 fois et on bénéficierait. Donc, il faut réfléchir. Il y a un bon CP, mais il faut mécaniser Moussousou et Bakisama de sorte que tu trouver quelle est la meilleure voie. On s'est dit un mandat c'est 7 ans. Un seul mandat. Il faut créer compte spécial d'affectation pour l'élection. Pour préparer ma ponami et ça la en 2023 ba bongo ba boyi keto comme en 2023 mokonzambo kalo bana biso covid yaki passe yaki guerre yaki mbongo ezate makoke ezate boni moni likanisi wana likanisi wana ezamabe mais il faut tout le bien makambo en tenant compte de la réalité aussi ngana lo bakaboyi ceux qui n'a vu mandat n'a vu bokozi la première des choses que je prépare c'est quoi? C'est ma remise reprise, je ne prépare pas autre chose. La seconde où je fais la remise reprise avec les sortants, moi j'entre, moi je prépare ma remise reprise. C'est ça l'idéal. C'est ce qu'il faut faire, tous ceux qui ont eu mandat, quel que soit le mandat. Ça c'est de 1. De 2, Toza État, depuis 2018-2019, ça les remises reprises. Donc ceux qui se préparaient déjà que c'est une folie. Il faut qu'ils déjà aient là. Toza le gouvernement, ils ont salade. Toza le budget va voter chaque année. Dans ce budget-là, donc, vous le prévoyez bien, c'est maintenant qu'on est en train de vouloir penser. Ça sera une folie notoire. Je ne peux pas admettre ça pour mon pays. Moi, je pense qu'il faut dire au gouvernement, d'abord, d'ici là, on va traiter sur les budgets. Il faut qu'ils arrivent à la réduction des comptes d'abord, qui est l'année 2019. Quelle est la part qui a été réservée pour les élections?
L'année 2020, quelle est la part? Parce qu'on sait qu'au moins que l'élection d'Abisso est côté autant. C'est-à-dire qu'il faut prendre cette somme-là, le diviser par 5 années, de sorte que l'État garde l'argent à cet effet-là. Mais ce que là, comment ça limiter les longs de Tozo, c'est que Toza, nous ne sommes pas différents des australopithèques. Il faut quand même que tu changes la mentalité. Le jour où je prends Bokonzinangai, dans la députée, dans la chef de l'État, dans la ministre, je commence à préparer la remise, reprise. C'est la première des choses avant toute autre chose. Ok, merci beaucoup, honorable. Tu changer chapitre. Mikolo yo ba congolais, na ba obazan étranger, na ba obazali, tu as un problème mon quel Kambotali obtention ya passeport. Ils ont repéré ça bongo pas si tous les monde a biso tous les na politique souvent to yambaga baluna ba appel au rabolo beso maramba passeport tous na muta malade afa malibanda mboka mais moyen ko ça déplacement exaté makokini ni topé stratégie ni oyo ministère des affaires étrangères topé gouvernement congolais sengeli à mettre en place pour na ko livrer ba passeport rapidement pour tozoka ba problématique ezali au compagnie ça qui senga que ça ba passeport to luka to signer contrat mosusu yo étant que molobeli ya population nini oyo ko proposer na ba konzi ekolo Congo pour être to pali au moins na situation na poto ko risquer ba mususu ba perdre ba vie na bango moi azorara ba so na poto moya ko déplacer ezate. Merci beaucoup ezaka pa pona ba oyo baza malade te ezana ba oyo bakio kotanga ezana ba oyo bazo sala ba faire na bango baza bloqué. Je ne peux pas applaudir oyo ezo sala malelo parce que je suis de l'UDPS ou bien que la ministre est de l'UDPS. Mabe ezaka mabe. Gouverner c'est prévoir. Ce n'est pas après avoir supprimé les contrats, quand le contrat a pris fin, que vous allez commencer à réfléchir. Il fallait commencer à réfléchir avant. C'est vrai, nayebi ke na kati mboka pour tout ça la marché, ils ont un processus. Ils ont un ministère, mais aussi va intervenir na kati parce qu'ils ont un problème dans le ministère et affaires étrangères. Mais néanmoins, le gouvernement dans son ensemble, il fallait que va réfléchir à temps de sorte que les Cambodgiens aient combattu. Je déplore cette situation. Mais tout ce que je peux leur dire, c'est de faire un effort pour que accélérer la procédure de sorte que Tomosus ou base à la préjudiciété. Parce que boye éviter quantité ya mabé et belé ya mabé oyo bozo sala na ba oyo baza malade na ba étudiant oyo bazo traîner pe na ba bato ya affaire oyo bazo chômer aw. Donc je pense que il faut gouvernement et s'activer. Je pense que le retard pourrait être dû au fait que le gouvernement est sorti en retard, ça a pris du temps. Mais néanmoins, il devrait faire de sorte qu'avant l'échéance du fin de contrat, qui est quand même basé à la déjà na compagnie Mosusu et au passeport wana. Donc, Madame la ministre, je vous invite à faire votre part de responsabilité pour que dans un bref délai, les Congolais basent à la série. Moi, je suis vraiment dans le biso, mais je suis là likambo. Oyo ezo ko déranger population makasi. Ezali likambo ya insécurité na partie est de la RDC. Bino balobeli ya mboka oyo bokomi kotala population pe ezotala ngo na miso boye Congo ezokende bakodeko bakokota bakoboma bandeko na biso kaka boye tomonaki samedi na Katanga bato bakoti na ville ya Lubumbashi bayeba semer terreur babimi pe bakei tozoyeba te bino balobeli oza moko ya balobeli na kati ya Grand Katanga oza moko ya bato ya espace Grand Katanga tolandaki awa biso nyonso toyoki molobeli moko alobi Katanga appartient que pour les Katangais o nyonso aza mutu ya province mususu akoki koloba te na kati ya Katanga boni yo mwana mboka omonaki likambo wana. D'abord je dis que biso ba élite biso toza balobeli il faut cesser de se comporter comme des créatures inachevées. Il faut tous la moto oyo zambe sali na makoloti na bongweza la kati ya moto. Oyo zolobake Katanga eza ya bakatange. Est-ce que dans la constitution d'abord le mot Katanga existe? Parce qu'il y a des mobilité. Est-ce que dans la constitution d'Abisso le mot Katanga existe? Exact. Exact. Ça c'est de deux. Ceux qui ont lobby que moto na moto alobaka et pas inaye. OK, allons-y avec la logique jusqu'au bout. Yo nano tanga na carte directeur na yo origine na yo za wapi po loba na Lubumbashi. Eza bongoti. Yo ko kyoko zala ya Lomami te ya Tanganyika te, OK ko loba pe na Lubumbashi. De quel droit tu dois parler à Lubumbashi et les autres ne peuvent pas parler parce que pe au Katanga eza pe ya yete. Alors tu vois pas que nous sommes fous quelque part. C'est la folie parce que y eza lokola ngai na ke pa ya ange, yo pe oye pa ya ange, mais ozo pe kisanga na loba pa ya ange. Yango asaliti. Parce que y a pe eza Lubumbashi te eza au Katanga te. Les autres sont dans 26 provinces. Ce qui, chez nous, c'est la province. Mettons le cas. Parce que chez nous, d'abord, c'est où?
Chez nous, est-ce que c'est dans notre pays? Notre pays, c'est chez nous. Ma province, c'est chez nous. Mon village, c'est chez nous. Mon quartier, maintenant chez nous, c'est où? Parce qu'il y a le lobby. Est-ce que les chez nous se limite au niveau des grands Katanga? Parce que chez nous, peut-être si son village, c'est chez lui aussi. Que lui aussi parte d'abord parler dans son village. Ça, c'est de 1. De 2. Avant, au Pekisabato Mosusu, na Katanga. Commence d'abord par rappeler tous tes frères qui sont à travers le monde, qu'ils rentrent chez toi. En ce moment-là, au Basusu, par exemple, on n'a pas besoin de payer na Bangote. Yo, oza la bande konayo na Kinshasa. Oza la bande konayo na Bandundu. Na Afrique du Sud, na États-Unis. Mais ozo lo bake, bino awati. Na nengeni. Manabuka, tout le belano du Cambouya, insécurité. Insécurité. Insécurité, que ça soit c'est vrai. Il y a un problème. Il y a un problème de l'insécurité et bandit les lotés. Problème, et ça les bat décennies. C'est vrai. La guerre, tu peux la commencer seule. Mais tu ne peux pas la terminer seule. Si tu oye kobundi sangai. Toko bundati. Mais ceux qui n'ont pas bitumba yo zo continuer kaka. Bitumba ko si la te. Yango wana chef de l'État zo sala musala. Parce que bitumba, il faut tenir compte ya ba moyen pe oboza nango. Ceux qui ont un soutien, il y a Batomosusu pour intervenir, par exemple, pour sanctionner les tireurs de ficelles. Parce que Bitumba Oyo. Pourtant, ma armée Zali, il faut que Zali a déclaré que la guerre n'a pas tout. Il y a un gon na bango motona. Guerre Oyo est une application, une ramification à travers l'extérieur. Bango, bato ya FCC bazolo bandenge wana, bazala qui na pouvoir pendant plus ou moins 20 ans. Parce que ça, à 18 ça fait 21 qu'ils ont géré. Bangon de Batuel Bitumba Wanati. Bassali guerre contre ces gens-là. Est-ce que osa journalistes aussi et aussi apprendre une histoire n'ambora nabiso qui va récupérer une seule maison contre les envahisseurs et les autres. Va récupérer pas un quartier, une seule maison. Alors, pour Bango ou Bazolo Bake, il faut Tobunda. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sens de leurs mots. Parce qu'en français, même en lingala, chaque mot a sa signification. Comme on a lingi kolobani. Comme on a quoi comme on a physiquement. Ceux qui ont bunda na maïs, les gens comme on a té. Donc diplomatiquement, beaucoup qui kolomba. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que toyebi otozali, toyebi otozanango, toyebi capacité na biso, toyebi que il y a moyen, il y a kolonga sans verser beaucoup de sang ou bien sans faire trop de dégâts. Pourquoi ne pas utiliser ces moyens-là si vous en avez? Parce que Bitumba est intellectuel et a diplomatie. Et ça, Bitumba est makasi kolekata oyo yakoboma batuti. Vous voulez qui meurt à votre place? Alors portons-nous tous les uniformes et allons-y parce que nous tous nous pouvons mourir. Parce que vous demandez aux autres seulement d'aller mourir. Ce qui est possibilité est zali. Pour protéger la population Nabiso. Pour aider l'armée Nabiso. Tout longa Bitumba oyo sans trop de dégâts. Pourquoi ne pas l'exploiter? Ça c'est de 1. De 2. Par rapport à nos propres moyens, budget Nabiso ça est 5 milliards. Bolingi to engagé Bitumba wana ya koboma bato ezo salama quand même parce que ba oyo bazo boya ezo salema. Et puis de 3 ba oyo bazo entretenir ba rébellion wana eza banani. Ba congolais bazana katité bazali pete. Alors problème ezali d'abord biso moko tozala ba patriote. Tozwa conscience que nous sommes unis par le sort. Vous savez que ezana maloba oyo ezana kati na hymne national na biso toyembaka yango lokola refrain tozo intérioriser yango te. Unis par le sort veut dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui, à venir à Congolais moko, ils ont dépendre na comportement ya ba Congolais ou mosusu. Ceux qui ont yibi 100 francs na kati caisse de l'État, biso nyonso ba Congolais toko souffrir à cause ya geste na yo moko wana. Ceux qui ont sali oya bolamu, biso nyonso toko bénéficier nango. Ce que oya ba mauvais patriote baza kati na biso bazo sala makambo wana, il faut ba prendre conscience patriotique. Pour batika ko soutenir biloko wana. Ceux qui bango batiki, ba oya libanda, ba kozwa moto mosusu te po ba tirer le ficelle wana. Yango, position à chef de l'État, il faut tout encourager yango pour être et aboutir. L'essentiel c'est quoi? Ce n'est pas proposition eza que tozwa solution. Ceux qui diplomatie que solution est bien, applaudissons. Ceux qui ont Bitumba et qu'on trouve que la diplomatie a échoué. Parce que la guerre c'est quoi? La guerre c'est l'échec de la diplomatie. Donc il faut d'abord commencer par la diplomatie. Si vous trouvez que vous êtes dos au mur, il n'y a pas une autre solution. C'est la dernière voie de recours. Donc moi je pense qu'il y a de ces gens-là qui ne sont pas là pour réfléchir. Ils ont déjà une liste préétablie dans leur tête. Ce que Félix Tshisekedi, donc là-bas il ne fallait pas qu'on s'écarte.
Donc, ils sont déjà préparés psychologiquement comme ça. On a déjà une réponse contraire au Bakopesa. On est la politique, toi, et opposition. Kasi ba msu baza koloba ete mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi tant ozaki pouvoir avant de pouvoir na ba discours na lobaki soki azwi bokonzi akokende ko installer état major général pour na est pe akolala pongi ya malamu kino kimie kokota na est nani asali yango te kasi akali kosenga tibande ba promesse eleki mingi ete faisabilité ezosala mate mais promesse ezosala mande mwa mingi. Question très importante à répondre madame monsieur. Avant d'être président, on ne commence que par les promesses. Est-ce que c'est anormal? La promesse veut dire quoi? C'est ce qu'on fait tous dans la campagne. Même nous, avant d'être députés, on fait des promesses. Comment on peut réaliser pour promesse à 100% au début? La promesse, on est à 100% au début. Permettez. Non, on en arrive. Les promesses, c'est ça la logique. Parce que je suis en train de m'étonner comportement ou réflexion ou manière de penser à Bissot Congolais. Oh, il y a évidence, Bozoka Moyango. Aujourd'hui, si je vais devenir président, je vous donne les 100% des promesses. Il n'y aura pas une seule réalisation. Tout ce que je vais dire sera promesse. Au fur et à mesure, Tozo Kende, les lois sur ces promesses Moko, Lobi Ami Balé, après Lobi Ami Sato. À deuxième, troisième année, Nassili c'est ceux qui 30, ceux qui 40. À la fin des mandats, il faut 100% province, il y a promesse Nyonso et à la réalisation. Ce n'est pas au début que mes promesses doivent être des réalisations. Tobandi Kotonganda Kolelo. Tosili sango lelo na ko promettre bino ke na ko tongandako ozui maçon le premier jour à la fondation à cela ceux qui 1 mois ceux qui 2 mois mais permettez nazokoba mais d'abord est-ce que on a lobby ezaya solo bien na trompé obandi ndako maçon akobanda lelo alobi ke ndako yeko zo 3 ans pour na sili sango yo oye après une année okukuta ndako donc promesse wana ezaya 3 ans. Mais dans 2 mois, à cause de la partie moko, il y a 2 mois. Dans 4 mois, à cause de la partie, il y a 4 mois. Il y a 3 ans d'accord. Dès y a une promesse, c'est ça d'abord la logique. Au lobby qui à la kaki qui a collé la pongite. Est-ce qu'il y a des qui a la pongite pour makambosi qu'on a déjà? Pas ça la pongite. Il y a un azo qui est azolo bazo senga azo ça la diplomatie pour makambosi. Il y a un la pongite. Maintenant comment toi, es-tu prophétesse ou bien magicienne? Tu sais que azola la tête est sale. Yango na bisi yoke musala wana eza bitumba eza jeu de dames te wana ya 5 soldats basali boye ba rebelle pe bazo kanisa bazo sala ndenge nini to sala pot ba échouer. Alors bitumba wana eza ya liboso te depuis 1960 ti lelo to na kati bitumba wana te. L'essentiel to tiaka maboko ba penser o ya zoloba ba aide o ya zo senga to appuyer yango po bitumba esila. Mais ceux qui a sengi aide po esila bino bolobi ko senga aide te. Vous ne voyez pas que ces bis sont des choses qui ont croqué en jambe pour être mission au yazo ça la pour bitumba ici les os la té. Ennemi azanan. Tosola kana moko ya ba jeune azana kati ya mouvement citoyen. Il y a pesé que moi likanisi moko lobby président ko kolobaki a ko installer état major eza mabete. Kasi banguna na biso ya est la plupart to yebi banguna ba kombo. Il y a pesé que moi likanisi to ko tanga mutu na kombo na bino ba yebo yebi ko tangela biso ke ba rebelle wana mokonzi na bango etel mutu etel to ki dénonciation bandi ko salema tang ba ko bima na polele guerre aussi là au moins les conditions n'aiment. Ezama bête, mais il faut être pragmatique et réaliste, non? Ce que tu dis qu'à monter na moto aya kotanga, ngana kotanga Congo na yo. Kolobani. Ngana ikana lobi ke ange de azo soutenir bango. Ali ba preuve ezali. Alors là il y a pas preuve wana, yango bazo sengati. Est-ce que moto aboya ka keba na ba preuve? Mikolonyon so oyo est-ce que FRDC a l'obligation population pour collaborer na biso. Collaboration na ezani. Eza ko pesa ba preuve pour armer e ba moto na moto azana na poste na ye. Kosenga ngai te député nazwa arme pona kende ko boma ba rebelle nga mosala na ngai eza ko dénoncer kosenga moyen pour le militaire yep aza kuna na front azo tirer sur ba rebelle pour bakufo yo pe oza na mosala na yo tango bakufuta yo opesa pako ya l'état. Donc du président de la République jusqu'au dernier des citoyens moto na moto a joué rôle na ye soki sikoyo yo ozo jouer rôle na yo te est-ce que futa ko paka na pako na yo soki futa ka tester ko za mauvais citoyen ozo contribuer na guerre wana te soki oza opposant ozo pesa ka ba critique pour bakambo échouer c'est que ozo soutenir ba rebelle yango tozo sala makambo mosusu en ignorant que nous sommes en train d'accompagner les rebelles tozo accompagner bitumba wana sans le savoir bayo bazo iba mbongo à l'état baza ba rebelle bazo soutenir ba rebelle yo futa ka pa côté ozo soutenir ba rebelle
Yo osala kamabe na kati ya mboka, ozo soutenir ba rebelle parce que il faut d'abord makambo ezala et que normal et pas biso ba normaux baza côté oyo pour être l'état azala na ba moyen nyonso wana a soutenir armée apesa bango ya kolia, apesa bango ba prime, atongela bango bandako, nde bazala en forme pour basala musala wana. Ceux qui osa mauvais patriote, osa mauvais citoyen, osa sala par na responsabilité na kati ya mboka te, c'est que yo pe osa ndenge moko na ba rebelle wana, yo pe osa contribuer na succès ya ba rebelle. Alors, l'idée est bonne, mais ceux qui pas kemika ko tanga boye, il y aura des règlements de comptes inutiles. Même ceux qui battent, il faut prouver. Ceux qui battent, pas preuve. Tous les jours ici, armée à Zosenga, population, il faut collaborer dans l'armée pour être tout bimisa mungu na kati ya mboka. Mwana mboka, to komi vraiment na suka ya entretien na biso tozalaki nango na yo na mukula lelo. En tout cas, to tombeli yo. Bola mingi, en tout cas, to pesi pe batu nyonso bazuli bakwa kolanda biso. Merci beaucoup. Bino moko boyoki. Makambo mwana mboka lobi mais mwana mboka lilobano ya suka. Moi résumé na o nyonso to tikoloba au devant caméra na biso ya bosolo na politique officielle lilobano ezani. Liloba ya suka ezaki biso ba congolais. Le diplôme autozouaka na kati ya ba université eza ba carton oyo ba pesa ka biso te. Si tu es intellectuel, tu es licencié, diplôme na yo, il faut ezala oza nango na kati ya mutu na yo. Soki oza responsable, ndenge na ya koloba, maloba ozo bimisa na kati ya monoko na yo, il faut epesa moi espoir na kati ya population na yo. Ne faut pas décourager la population et l'armée. Ne faut pas diviser le peuple. Il faut ozala na bomoko. Ba Congolais ozala na Katanga, ozala na Kinshasa, ozala na Kasai, ozala na Bandundu, eza epaye na bino. Donc, il faut ozala na bomoko, to lingana, to soutenir ba institution na biso. Même dans l'opposition, c'est une institution qu'il faut soutenir. Parce que sans opposition, le chef de l'État n'aura pas de lampe pour l'éclairer. Donc, l'opposition, c'est la première conseillère du chef de l'État. Donc, mais il faut ozala na Kambonyo soana na bolingo, na bomoko, pomboka ekende liboso. Bola mingi na dibaku bozwaki ya kolanda bosolo na politique officielle sur terrain oyo ezalaki animé na Ordinolas Mobala ndenge babenga nga ordi nazalaki accompagné na concert na ngai Ange Makanzo azali pembeni na ngai toyambaki pona bino honorable John Kolela oyo azali député honoraire cadre na kati ya parti ya mwana mboka le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali IDPS na yende boyoki oyo ebimi na monoko na ye ba vérité au mwana mboka lobi ba proposition ou soit ba encouragement au yasali na niveau ya ba institution na niveau ya ba kambi ya ezala ya armée ezala ba classe politique ezala ba to andeko ya groupe ya G13 na ndenge encourager démarche na bango soit initiative na bango na ndenge pe apesi ya yepe makanisi na eboyo kendenga lobi en tout cas to tombeli bino encore une fois makambo malamu to bandi ete botika la malamu na mabota na mabino. Salut bongo Israël Mutombo azali patron na biso mokolo magazine ya bosolo na politique officielle ekuma makaipa na ye totombeli pe oyo azaki derrière la caméra Platini Louvoilou azalaki derrière la caméra en tout cas topesi merci mingi topesi pe merci l'équipe technique mobimba oyo ekuma makana apprécier moyoko pourquoi pas na Félix Kalambay en tout cas bino nyonso esika bozwami topesi bino merci pour que bolandi biso et puis boyoki oyo lobami na monoko ya mwana mboka totombeli bino ciao.